pe meya vena changu na lukunga na mwamba funa pe mokili mobimba bino ba o nyonso bozui susu occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya lelo. Tikato fungula basango na biso kuna na cité ya Union Africaine pona koyebisa bino ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denise Nyakeru Tshisekedi bayambaki bongo basi ya ba militaire congolais oyo baza engagé kuna na front pe ba ofraki bango dîner moko ya kitoko na occasion ya fête ya Noël ba détail na élément oyo. Dimanche 25 décembre oyo ezalaki bongo Noël oyo ba Kristu basepelaka mbotama ya mwana nzambe Jésus Christ yango wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la ngambo na ye asepelaki kosangana na basi ya basoldat congolais oyo baza engagé na front po asepelisa bango boyeba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki accompagné toujours na la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Bosimba que président de la République a salué qui peut encourager qui ba force de l'ordre paix à sécurité pour na musala bazo sala na kati ya République démocratique du Congo mingi na este ya mboka. Bondi melangai ke basi ya ba militaire bazala ki na esengo komona ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert bango dîner oyo mokolo ya Noël pe to mona ki présence ya quelques membres ya gouvernement bazwa ki part na dîner oyo. Bosimba que nyonso oyo esalemaki na les chapiteaux na cité ya Union Africaine. Tobeta kaka lisolo ya Noël pona koyebisa bino ke Edith Ezine azalaki bango na terrain pona kosala constat ndenge nini bato ba fêter Noël bolana. Mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 monde entier et célèbre kabongo fête ya Noël oyo eyebama pe endimama lokola naissance ya Jésus-Christ. Kasi mingi ndenge toyebi ezalaka fête ya bana po bana nde bafetaka yango ensemble na baparents. Nde caméra na biso ya Info Plus ekitaki pe etambolaki na moko ya bakartier pe na commune ya ville province ya Kinshasa kotala ndenge mouvement pe circulation ezalaki. Population kinoise efetaki comme d'habitude bache biloko esalemaki quartier ezalaki vraiment mouvementé bana balataki bilamba ya sika pe ba terrasse na babar etekaki ndenge emisana koteka chaque Noël. Kasi modèle ya bilamba oyo bana balataki ezalaki penza kitoko ata mokete. Bana ebele bazalaki à moitié nu toyebi te soki ba parents na bango nde basombelaki bango ba genre ya bilamba wana tope bana bango moko nde basombaki yango. En tout cas tokosenga kaka na ba parents ebele boyeba kobongisa accoutrement ya bana malgré eza ba fête kasi boyeba pe ke makambo ebele esalemaka kaka pendant ba fête misusu pe esalemaka après ba fête bo sala vraiment ba choix moko ya kitoko pona bilamba ya bana na bino awa na Noël bana déjà balati mabe boye et bongo le 1er janvier ekozala ndenge nini seke wana batu ebele bakotambola kaka bolumbu bino obongisa. Depuis samedi 24 décembre, oyo nde lancement ya enrôlement salemaki pona RDC Mobimba yangwana Edith Ezine pe Djibril Sasa bakitaki na quelques centres awa na ville province ya Kinshasa kotala ndenge misala wana eza ko se dérouler polana. C'est depuis samedi 24 décembre nde enrôlement déjà ebandaki kasi la majorité ya ba centre ebele ba machine eyaki te misusu kutu ba machine eza kasi fonctionnement nango eza penza kitoko te misusu kutu ezo sala maleme pe ezopesa passe na population pour que basa rouler na ndenge esengeli. Selon ndenge toyebi que na ba centre ba machine ezalaka 2, 3 ou 4 par local kasi ya tout oyo machine ezaka kaka moko donc soki muto akoti na salle pour que abima ekosala ata 2 heures du temps pour azwa carte misusu kutu balobi bango depuis baya samedi matin nanu bamona ta elongi ya carte te po organisation eza penza mabe makasi misala ezosalema ndenge esengeli te misusu kutu balobi to akozwala bango carte te po degré ya soni na pasi oyo bazoyoka ezosukisa bango mitema bwino moko boyoka ndenge ba victime bazodeklare. Depuis toyaki ça fait déjà 2 heures d'état toujours mon ata mutu moko tazo bima na carte nayebi te mboka oyo nani azokumba biso nani azomema biso toza na nsima ya nani lobi toyaki awa bazwi bajeto bapesi bato mosusu bato oyo bazwaki bajeto banda bakendaki baye lelo baye kozwa yango pame mutu te abimi sikoyo baoyo biso toyesu lelo awa tozwi nani ata jeto moko te tozosala mpe eloko moko te tofandi kaka banda totelemaki totelemi. Depuis le samedi, il y a qui on a ébattu mais tout le monde a quitté. Le montant est bon, la télémie. C'est quoi ça, tout le monde a ajouté.
En plus, au bateau, le monde va carte, on va prendre les arts, on va les bosser. Qui n'a pas différent, on va mouler tout ça, l'élection. Mais il y a les lots, il y a tout le to yébité. Pour organiser qui n'engeni que bateau n'est to combien wa, ko banda 6 heures, t'es l'air ya boyer, même pas jeton. Tozo kende ba 12 heures, même pas jeton. To yébité ceux qui to s'enrôler les lots. Dimanche lobby Noël, au babengaka Noël, le tlala la bana, mais n'a passé toute la journée à banda 6 heures, 17 heures. Gana zoki j'ai ton numéro 30, 31. Mais basta de 2 personnes, lobby dimanche. Les amis, tous comprendre et bel espace tout le monde de ça qui enrôlement, il a dit 4 salles. À toi la salle mon son à côté, à ça presque une heure. Ya boye eza kitoko te vraiment tokosenga kaka la bakonzi ya seni mingi penza na président ya seni Denis Kadima mais kana nuko bongisa likambu oyo soki pe renforcer ba machine et kosala bien makasi pour modèle population kinoise ezolela na kombo na yo ezosala mabe makasi ba norme nango eza penza kitoko te modèle population ezo déclarer nasoni makasi biso info plus HD tolobi kaka. Na commune ya Limete, précisément na quartier Mombele, population balelu ke bamona courant kala surtout ke mikolo o eza mikolo ya ba fête bazo fêter kaka molili bongo koleka kutu batu o baza musika na Kinshasa et pourtant baza na kati ya capitale ya République démocratique du Congo Djibril Sasa pe Jérôme Sapi bazala kiwana. Kinshasa ezalaka capitale ya République démocratique du Congo et sengeli différence ezala entre batu oyo bazobika na kati ya Kinshasa tope batu misusu oyo bazobika libanda ya Kinshasa. Kasi ya kokama awa na Kinshasa batu balelaka na bango kaka ba condition de vie ezalaka bien te. Tozali awa na quartier Mombele précisément na commune ya Limete kokamwa ke basala mikolo ebele bamonaka na bango courant ata na misu te surtout ke mikolo oyo toza mikolo ya bafeti bango bazo fete kaka molili neti batu baza na ingende. Et pourtant toyebi ke awa na République démocratique du Congo toza na ba barrage ebele oyo kutu ezopesa courant libanda ya RDC. Boyoka population ya Mombele na micro ya Info Plus HD. Le courant a ressuscité. Le courant vraiment est koufa. Ce qu'on va koufa, c'est que le courant est kaka 20h, 22h, 23h. Ok, nangonde. Donc il va y avoir 6h. Et que donc 6h 2 minutes à tous arrêter sur la courant. Donc tu évites ce qui réseau à moi à Sinel, ce qui est ça en dernier. Tu évites. Donc voter président de Corabiso. Mais si vous avez souffert pour la courant. Alors il y a tout au voter. On doit dire que bon, je suis bon, je vais teke. Donc tu te coupes. Bon, quand tu as mon bel épée à teke, il peut rebondir ça. Tu te coupes kaka. Bah comme ça les autres pour la kaka donc parce que Babylone les autres pour la. Ça là nous. Pas va pouvoir passer la main. Toko senga kaka na bakonzi ya SNEL période oyo eza période ya ba fête esengeli ke bato nyonso ba fête na éclairage to pe musique ebetaka pona kolakisa esengo ndenge nzambe abateli biso ti na fin de l'année oyo. En tout cas bosala mwa eloko po bana ya Mombele ba fête kitoko boye eza kitoko te. Mikola oyo bamvula ezobeta ezotika badega na ndenge ya kosakana te banzela misusu eza ya kobeba makasi ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo sur direction Langalanga na Mombele. En tout cas banzela wana eza ya kobeba makasi. Djibril Sasa pe Jérôme Sapi basololi na population. Tozali awa na avenue Langalanga na direction Bulupasi précisément na Mombele na commune ya Limete. Kotala ndenge nzela oyo ebebeli okondima te ke batu bazala ko vivre awa. Komona ke batonga pan oyo kote mususu babongisa kote mususu basundola yango matiti fulu bosoto surtout ke tozali pe na période ya bamvula. Mvula ezosala kaka badega ya kobuka to pe koboma te kasi ezobebisa pe na ndenge ya kosakana te neti awa direction oyo ndenge ekomi. Boyoka baisager ya nzela oyo ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD. Mbungi entre ya kokota moto mutuke kota kaza vele subu izate tuza difficulté makasi okokini mwa bien c'est moi nini moi vie moi nini entre izate ce qu'on tali bien
journaliste beaucoup filmer même autant la direction ya biso basango batiaki pont na venu Ngaliema na venu Elani. Alors pont wana batiaki yango ezolasaka mai po le kanase ya pont. Alors bato bazana ba venu na ba yibi balabala na volonté na bango. Tout à la gouvernement Charles. Za bata venu un mot basala pe salon. Mbeti a mobilango est-ce que to ba gouvernement to boyi milango. Ko za gouvernement ta. Za bongo ba BBC ba boyi ba fulu. Bango mo kandi ba bébé ba zo bébé place après le ba suka ba kosi la gouvernement. Un mois la gouvernement te za biso mo zo bébé samboka to kosi la gouvernement. Makambo mususu ezalaka kaka te kobenga leta baya kosalela bino population bino moko bobanda nanu kobongisa kotika kobwaka salite na balabala potango mvula eyaka ekipaka nango te ebotisaka lisusu poto na ndenge ya kosakana te kasi toyebi ke na avenue oyo eza na chef d'avenue na quartier oyo eza na chef du quartier pe na commune oyo baza na bourgmestre bango nde baza mieux placé ya koluka solution po babongisa ba direction to pe ba avenue oyo ebeba na kati ya commune oyo po esunga population boye typhoïde au rendez-vous. Mikolo oyo toza mikolo ya ba fête oyo toyebi ke ba wenze nyonso etondaka na batu bakendaka kosomba bilamba to pe biloko ya kolia kasi ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na wenze ya matete ba vendeur ya wenze wana bazolela ke koteka ezate po circulation ya mbongo na maboko ya batu ezate Edith Ezine pe Jubril Sasa nde bazalaki wana. Mikola etikale muke pour que to le kanaba fête ya fin d'année kasi ya kokamwa ezake modèle ba vendeur ya wenze ya matete bazolela mpiaka ezokamwisa biso na ndenge ya kosakana te balobi ke vente na marché ezate marché eza kilo makasi ba misusu balobi ke bonne année to pe Noël pona bango eza nango te po koteka ezate kasi ya pasi lisusu ezake bato ebele bazokota na wenze me basombi bazozala muke raison ezake l'État nanu afuti batute boyo kandenge balobaki na micro ya Info Plus HD. Kaka ndenge ba vendeur balobi tokosenga na bakonzi ya leta bomeka nanu kobongisa situation financière ya mboka pour que population congolaise nyonso efete malamu ezateke ba misusu ba fete kitoko ba misusu ba nyonga to pe balela mawa ekozala kitoko te bosunga population bofuta bango avant. Ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na commune ya Kalamu na Yolo route Kimwenza eza ya kobeba makasi pourtant nzela wana soki eza bien ekosunga population pona kosala ba trajet mususu. Ville province ya Kinshasa yango nde ezali capitale ya République démocratique du Congo pe esengeli ezala propre partout yango nde ezotalisa RDC partout dans le monde tope eza miroir ya République démocratique du Congo ndenge tolobaka kasi kokamwa bakote mususu soki otamboli ezalaka neti capitale ya RDC te neti awa tozali bongo na route Kimwenza na commune ya Kalamu précisément na Yolo kotala ndenge nzela oyo ekomi okondima kutu teke eza na kati ya capitale ya République démocratique du Congo. Tala poto kutu kote oyo matiti ebota na ndenge ya kosakana te ba camion kutu elekanaka lisusu kote oyo te tope elekanaka na pasi na ndenge ya mabe. Tango kamera ya Info Plus HD ekitaki wana boyoka population ndenge balelaki epai ya bakonzi. Zela mabe do atambula mukeka kebesi na longe bandaki kwiti ti awa na komba vinyongo sanzu pesi ngala ko makolongulu don zela pendeza te
nzela bien bakonzi ya leta basalaka baroute secondaire mpo yango nde ezalaka bien eyedaka bato. Merci na président asali biso population ya Kikwit wana bongo osco route secondaire faut pas bongisa yango yo yebika fo toseka abongisa. Bozomona ni bino moko salite ya nzela tala terrasse tala banani bafulu. Donc il faut nous maman babongisa biso nzela po nzela ko bakitoko peuple congolais batamula ndenge malamu. En tout cas vraiment tozinga des propriétés za na mboka qui vraiment bafulu boye. Bosuki bapa bayebi kotala biso bisika totofana tokoloba nini. Et au service de solide. Hein? Donc vraiment, Fati a ça là tout. Ah bon, c'est le banzela. En tout cas, bino moko boyo ki nenge ba izager ya nzela oyo balobi ekosenga kaka kolukela bango solution pour esala bien. Pe toyebi ki opération moko balansa awa na ville province ya Kinshasa babenga yango opération zéro trou nanu esila te ezokoba kaka. Est-ce que côté ona ki mwenza ekokoma te? Accord du verbe avec son sujet ezali bongo nzembo oyo bandeko ya les français par la musique battu na marché pona ko améliorer langue française na minoko ya bana na biso soko lingi mwana akoma fou ya français sombela kaka kit complet ya album Les Fous du français. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures
L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet, accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet, accorde le verbe avec son sujet, car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Yomuto sepeli la nzembo oyo accord du verbe avec son sujet tope banzembo mususu ya bandeko ya les français par la musique soko lingi ozo yango adresse yango oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai pona kozanga kuyeba kuyo. Papa Louis
Croner. Tikanga na lubila yo. Zila siko. Yo ndeko na ngai. Ilenge mbali. Papa, mama, mwana ya muke. Iponi mbula te. Oyo baza kobenga na monoko ya France. Iponi ange te. Bozo yuka ngai. Surtout na yo muto oza koluka obima. Kubanga eloko. Parce que za ukanga. Ukutani na président. Ukutani na nani? Français. Uyekola kutanga. Pe kukuma. Pe kuluba. Kule za cha kupewa isateo. Mina seme isateo. Ewa sati isate. Isate. Tonge te. Yango na zona kisanyo. William. Zomon. Lo William. Tonnerre. Ayebisi yobo. Aponi yote. Abengani yote. Me abengi yo yaka. Odingo yekula français. Oyeba kutanga. Oyeba kukuma. Oyeba kuluba. Yango. Qui comprend? Tuzalaki kaka na sede ya pamba. Mais sikoyo tukomi na ba France. Landanga bien. Tukomi na ba flash. Na ba flash oyo. Flash 10. Izali kit kombo. Bata utekela yo mibale oyo. Dengo mojo. Mibale oyo. Batekeli yo yango. Bapesi yo na CD moko. Nyuso za kutala. Uza kuyebula. Uza kuyeba kutala. Kuyeba kukuma. Kuyeba kukuma. En parlant. Langue français. Oyeba kulu. Iza polonaire. Soko yebi kutala. Oyebi kokoma. Kubanga na yo liloko te. Ko oza na silence ya lo. Soki olingi ozwa ba flash disk na biso mibale, ok na librairie Défi de Saint-Paul, ezwami na Gombe, avenue du Commerce. Ezwami lisusu na 12e rue Unité. Pe lisusu na Régulier. Okoki pe koya na bureau na biso ya les Français par la musique. Ezwami na commune ya Ngaba, na paroisse Saint-Adrien. Le bien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Tokomi na suka ya Info Plus HD ya lelo kasi tika to souhaiter joyeux anniversaire na Espoir Kibinda. Merci na confiance pe fidélité oyo bozana ngo ya kulanda biso tango nyonso. Merci na Djibril Sasa ye azalaki na sima ya caméra édition ekumbamaki pa ya Edith Ezine ye azalaki assisté na Jérôme Sampi. Un grand merci na le valable motomoko bien na bakisela e papa social Gypsy Aboni. Na pesi vote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HDP na souhaiter ba meilleur vœux na bana tango nyonso oyo balandaka Info Plus HD kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur Lita aye ite ngai na bino rendez-vous ezalaka awat.